Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo bandeko makambo nde makambo Aïda Ayi na mama Esther Ngalasi na ba criminel oyo bandeko makambo komi nde somo pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, yale loto memeli bino mama na biso mama Esther Ngalasi mama moko yaba français ebele mama moko yaba charme moko pas possible. De l'autre côté pe to memeli bino Aïda Kapilas Aïe de mon cœur mutuna biso oyo asekisaka biso pas possible. Ye penza soki ozotala Aïda en tout cas déjà na kunezalaka koseka na koseka ebandele ya film tina suka wana koseka nde likambo. Et puis de l'autre côté pe tomemeli bino ba criminel oyo bazo sala Congo na biso mutu pasi, ba criminel oyo balelisi ba famille ebele tomemeli bino bango lelo. Donc makambo eza mwa kili lelo. Avant tout banda moi analyse na biso bandeko na système bien non senga na batu oyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne à ba conseil, chaîne moko surtout ya ba analyse ya kitoko, chaîne à batoli na osenga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko tongo bo landaka émission na biso en tout cas na osenga na bino bozwa ba kiti na bino na ndenge ya bien bo vandaka à tête reposez surtout. Botia moi mai pembeni, botia moi jus, botia moi tito café pembeni et pourquoi pas vin pour na ba oyo ba milaka na bango. Botie pembeni wana nguba pe ezolanda, wana pe popcorn, wana pe ba moi biscuit kandenge zalaka na moi système bien bozoliaka côté mosusu pe bozolanda ba émission na biso et kosala biso oyo tolobaka toujours et encore tokose makasi. Bandeko makambo nde makambo. Makambo bandeko ekomi somo. Je suis sûr que ebele ya batu balanda vidéo mwa muke oyo Aïda asala. Vidéo wana eza que Aïda bando tambola na téléphone na ye aye kokutana na mobali moko tango atali elongi ya mobali na elongi oyo ezaki na téléphone na ye eza neti ya kokokana. Sikoyo elongi oyo ezaki na téléphone na ye eza elongi ya criminel na biso oyo ya mwindo. Elongi penza na ye. Sikoyo tango atali elongi ya téléphone ya criminel oyo na ya ndeko, c'est comme si ekokani Aïda akomi kokima na mwa vidéo wana. Alors, après kota la vidéo wana, nde toye komona de l'autre côté pe mama na biso mama Esther Ngalasi ye pe aye kosala vidéo na ye. En tout cas vidéo wana ezaki vidéo moko ya regret makasi azo condamné ba comédien que non. Pourquoi bokoki kosakana na makambo yo? Pourquoi bokoki kozwa makambo yo à la légère ya ba criminel bino bokomi kosalela ngo neti ba comédie? Apesi exemple bandeko ya ndeko na biso moko babomaki mwana na ye na France. Batu batambolaki ezalaki des ordres bino moko bomonaki ezalaki somo makasi. Ebele ya batu batumbaki biloko bazikisaki biloko ka pona mutu moko babomaki. Sikoyo pona ba criminel oyo babomi ebele ya batu.
ebele ya batu ba famille ebele lelo ezolela mais komona ba comédien mosusu bakomi kosalela ngo neti comédie wana penza ezalaki nde mama message ya mama Esther Ngalasi. Bandeko epai ya batu mosusu pe bakomi koloba keno bango bakondane Aïda te. Pona Aïda video wana asalaki eza neti video moko ya olobaki akomi kobanga. Azo tambola na ba photo ya ba criminel nyonso donc azo salela lisusu moto mosusu confiance te. Yango ezalaki mwa inspiration ya video na yo ya video na ye plutôt selon batu mosusu balobi bongo. Et de l'autre côté pe ba encourager maman Esther que makambo alobi eza vraiment et encore makambo moko ya solo makasi. Eza makambo ya solo parce que ba criminel oyo ba bomi tellement ebele ya batu. Lelo ebele ya batu bazo kufa. Ba famille ebele bazo lela. Pourquoi? Parce que bana na bango bakufi, mibali na bango bakufi. Neti exemple ya papa oyo akufaki ayekotika bébé ya 6 mois baboma papa wana. Papa wana bando bima musala baboma papa wana atiki bébé ya 6 mois bandeko. Et au sala pasi. Sukoyo de l'autre côté kaka batu ebele bazoloba kaka justice ya pays na biso bao sala musala na bango bien ba mosusu balobi keno bao sala na bango musala na bango bien te. Pourquoi? Parce que baye ko soulever makambo a Diego. Bino moko bomoni Diego wana abomaki patronne na ye. Pona bandeko o bayebi histoire te. Diego wana abomaki patron na ye aye kokunda ye na kati ya ndako. Mais ba video mosusu ya Diego ezo circuler mikolo yo. Ye Diego azalaki na ba kaba. Diego azalaki na ba criminel mosusu big boy. Azalaki na ba big boy bazo sakana bazo sepelaka. Mais ebele ya batu bayebi ke Diego wana ba kondanaki ye à mort. Donc ye penza ezaki ba kondanaki ye mais du coup batu bakomi komona lelo ba video ekomi kobima ya Diego. Et puis ye ko sala ki ba tieli biso lisusu ba video mosusu ya soi-disant Diego azaka kana prison. Oh wana ezalaki ngate mais soki botali elongi oyo eza na video na elongi ya Diego eza elongi moko ya kokokana. Yango lelo ye kotia batu ebele na confusion ebele ya batu balo komi koloba ke ata soki lelo bakandi batu oyo balobi bango ke ba condamné bango nintiliwa bandeko muke batu o lisusu to mona bango ba obando bima lisusu ba obando sakana bako banda lisusu ko sala misala na bango. Et pourtant ba famille ebele et perdre bandeko na bango. Nga kutu na sana camarade nanga babomaki leki na ye année passée babomi ye bayibi ye moto ya pasi bandeko ya pasi makambo yo toyebi te toloba nini toyebi te bokanga ka bilongi oyo ebele ya batu tokanga bilongi ya batu oyo ya ba criminel prière na biso ezake kandenge ba condamné bango esuka ka bongo. Tolingi lisusu teke to mona bango neti to komona ba video ya Diego. Eza vraiment ya pasi. Eza vraiment ya pasi parce que peuple congolais est souffrir makasi. Biloko ezo mata cher chaque jour. Biloko cher ba fufu e komi cher pas possible. Crime kotoyo kolkutu kolobate. Siko na minito kutu ebele ya batu bazo kanisa ke non comme bakandi bango ebele ya batu bakopema to souffrira kata na biloko si mati mais quand même na côté ya crime to pema kata. Prière na biso ezaka ke batu oyo kandenge ba condamné bango ekende ka bongo to boyi na biso komona bango te parce que to mona ba video mosusu ba latisi bango ba teni na bango ya prison wana neti kaba wana azo seka na ye ebele abatu bakomi koloba ke non azo seka parce que ayebi ke kala mingi te bakobimisa na ye kala mingi te bomona ye abimi na ye prison
kutu ebele na kati na bango azalaka ta soki aza na prison boye azoopere na ye ake koto oyo azongi ake koto oyo azongi ake pe koto oyo azongi. Donc makambo ezalaka mwa bongo bandeko tozonga na makambo na biso ya Aïda na mama Esther Ngalasi. En tout cas na côté nanga na omona nanga mabe penza te na côté na mwa vidéo oyo Aïda salaki kandenge batu mosusu balobi. En tout cas Aïda asalaki na ye mabe te parce que alakisaki na ye elongi, donc c'est comme si azo tambolaka na elongi na téléphone elongi ya ba criminel azo checker parce que azo sala confiance na mutu te, azo sala na confiance na mutu te, azo checker ye na tala atali mutu o batu o bakokani peut-être akoki kozala ye na kima na mibatela donc wana penza ezalaki mwa ko rappeler batu mosusu ke place nyonso bokendaka bozala keba ato olingi ozwa taxi tala chauffeur olingi ozwa est-ce que aza parmi ba criminel wana, est-ce que na taxi wana batu wana baotala yo bien na bilongi parce que na ba explication ebele ya ba criminel ango omona o mwasi omona ka mwasi aza na mutuka azofinaka na ye telefone. Donc bamakambo wana nyonso soki olingi omata taxi olingi omata mutuka donc biloko wana nyonso ifo kotala yango bien otali elongi est-ce que elongi o ezalaki parmi ba criminel te otali est-ce que mwasi wana azofinaka telefone mingi ye pe aza criminel te. Donc bamakambo wana nyonso ifo kolandela kango mingi makasi yango penza ye Aïda asalaki mwa vidéo na ye wana. De l'autre côté pe mama Esther a pesi pe conseil kitoko makasi. En tout cas conseil na ye pe na sepelaki nango mingi a pesi conseil en tant que mama o asi aboti ayebi douleur ya reperdre mwana to ya reperdre ba parents et ça la kapasi yango moi conseil a pesaki tokoki jamais koya ko condamner été à s'exprimer, c'est tout à fait normal. C'est ça la démocratie. À s'exprimer. Ce qui a moni moi likambo moko boye eza bien te. En tout cas, elle doit aussi s'exprimer. Normalement quand ndengi ya lobby na minute oyo, il fallait vraiment batu ba koma ko tambola. Parce que batu wana babomi ebele ya batu, qu'on se le dise. Babomi tellement ebele ya batu, babomi mutu moko te. Ebele ya batu. Babona bana mike ba innocent na ba innocente bana mike neti papa oyo ya bando lela mwana na ndenge babomaki ye mwana muke makasi eza ya pasi wana nyonso eosala mwa pasi bandeko na motema pasi makasi. En tout cas to senga vraiment la justice ya mboka na biso basunga ka biso batu oyo. En tout cas basali ba mafia ebele babomi batu ebele kutu batu mosusu babandi ko se rappeler na temps ya kala tango akala wana ndenge babandaki pe obomi mutu yo pe babomi yo ezaki na système ya penalty. Donc batu ebele lelo bakomi ko recourir kuna parce que ezosala pasi batu mosusu bazozwaka ba vie ya batu donc neti eza vie ya batu te bazo kanista penza na ba famille na bango te obomi na yo mutu parce que oza besoin ya bongo wana parce que oza besoin bokendaka ba tapage soki boke ba boîte boke ba restaurant donc batu nyonso ba mona kake no yo nde riche ya ba riche et comme vraiment ya pasi. En tout cas kopona biso komba kandi bango motema na biso comme moi ya kotita moke bien que il y a de ces personnes oyo bazo s'inquiéter makasi que non kala mingi te bo mona ba obima kala mingi te bo mona ba kobima na bango ba obanda lisusu coopérer yango lelo ebele ya batu bakomi koloba ke non na sima na bango eza na batu ebele to yebi na biso te wana eza nde batu bazo lobaka na bango ke derrière batu oyo eza na batu ebele bao travailler kabaza na ba coopération na batu ebele to yebi na biso te. En tout cas Zambe kaka yango to senga na batu o nyonso to bo priaka bo sambelaka de partout au bolanda biso. En tout cas bo continue kaka na ba prière to yebi ke ba kangi ba oyo mais ba mosusu bazo opérer. Imaginez na minute wana bazalaki bazo sambisa bango ezalaki na ba vie de recherche to mona yango na ba Facebook
bazoluka bato tomoni mwana na biso te tomoni ndeko na biso te tomoni leki na biso te ebele ya bato. Donc bakandi ba oyo me bamosusu pe bazokontinue kaka na coopérer. Alors tosenga na bino bandeko place nyonso boza olamuki tongo olamukaka boye teke nakende nanga musala nakende nanga classe sambela Nzambe alola abomba yo Nzambe alola a protéger yo Nzambe alola penza a protéger yo parce que toyebi te ba criminel mosusu place nini basi ba batami ata comme ba oyo basi bakandi bango me ba mosusu wana ba continuer toujours ka coopérer. Alors bozala pe keba tango zokenda kozwa taxi na yo to moto na yo en tout cas zalaka keba vraiment makasi. Ata soki ozotambola babitambola wana ya butu bo limite yango nanu bandeko na minute oyo tomi batela surtout mingi makasi. Soki omoni mutu moko suspect en tout cas tosenga na yo ndeko place nyonso za kendo funda mbala moko ozela teki apeso ba explication milai te. Parce que na makambo oyo tomoni makambo ebele neti makambo ya ndeko na biso seleo bomoni ndeko na biso big boy akendo yiba ye pourquoi parce que seleo afinga kinga. Donc na makambo moko boezanga tina balingi baboma ye balingi basale ye mabe. Donc okile komi mwa bongo tozala keba surtout na makambo nyonso na bapa na biso nyonso oyo tozosala bandeko. Yango ya mukie kaka tolingaki to partager na bino. En tout cas bandeko botia ba mo commentaire na bino botia ba moi suggestion na bino ndenge nini bomona ki video ya Aïda Ayi ndenge nini bomoni pe message ya mama Esther Galasi bomoni yango ndenge nini bino pe boki kopesa ba suggestion na bino ekosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. En tout cas, la famille, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de ce soir, oui. En tout cas, bon, ça la partage et surtout, et pourquoi pas, bye bye et à la